Mbote bandem déjà dété mafuta sekizali na bino la grande dame, mais nzambe amona papa mbolela ngai bino toujours na cadre actualité pe kopesa conseil na bayike to lisusu. Lelo na dossier à grâce temo. Bandeko boyebi, ça fait déjà 2 ou 3 jours depuis Zahir Ezika qui a na likambo ya grâce temo, ya escroquerie, ya vol. Grâce temo ba monsieur balobi escroquer $150,000 et 150,000 ezali awa. Misusu 50. Yango tolobaki bandeko toluka nanu tolandela makambo yango mpenza malamu koluka koyeba vraiment nini ebombami na nsima na yango. Encore c'est quoi la vérité dans cette histoire? Bandeko ba bolingo mama grâce temo mama Likelemba international kande boyoki nuance international do Likelemba oyo mama Likelemba za na Kisasa mais bato batiaka bambongo bazala na ba Canada, ba Allemagne, ba France, ba Belgique, ba Angleterre. Bandeko grâce temo abandali Makelemba to pe Likelemba kala eye mama Likelemba il paraîtrait Likelemba na kala ezalaka na ba 200 de bana ba 200 na bozoka na moite na semaine bino boyebi bango ti bon ba fille ya kombo ba fille ya millier ba fille oyo batika neti na défaut toyebi ba fille oyo baningisaka toyebi 200 ekomata ekomi 300 et wana ezaki nanu mingi kini kaka et puis après ndeko a shifté bino obi na vie il faut ko évoluer même Bible ezoloba ke nzambe abengi biso Yesu abengi biso tokende de gloire en gloire donc moto okotikala statu kote okotikala kaka na se te okotikala kaka na angle moko te to mpe na coin moko to mpe na couloir moko fo okende mosika ndenge azali na ba 200 mati na 300 ekomi 500 na bandeko na mois et liboso ezalaki eloko moko ya local donc kaka na Kinshasa veut dire kaka na Kinshasa et puis après ndeko mwasi vision ekofungwama talaka yaza mwasi monene grâce temo bandeko basi ya poto biluka baeluka makambu bino boyebi basi ya poto basi ya baproblème moto nyonso ayebi généralement ya moko bazali neti babiso tovivaka na bakoya na biso otala mokili na mosika onde na bavoisin kozika basi ya kimia baza sans complexe bazali ya limemia ya malamu baza mais bino boyebi basi ya bapoto ebele bata ba problème ya ba problème bandeko na nga nayebaka te so mpe ezala problème nini to mpe likambo nini na basi ya poto nayebaka te nzambe alola malili kokota na motu mingi ezosala ke ezokomisa bato mosusu ba moins 1 ba moins 10 mitu wa bato de mitu wa bato komi ba moins 1 ba moins 10 ba moins l'écart donc veut dire moto a sous 100% ta so normal te donc bolimbisa je suis très fatigué là donc mutu akomi on dirait à côté tout cas mutu akomi on dirait azo fonctionner les sous malamu te on ne comprend plus rien basi apoto bango opposer ba acte des apôtres moko satanico diabolico kanjaniko tozoyeba te soki c'est quoi le problème. Les amis, comment expliquer aux alaka mikinza mputu yango na poto makelemba esalemaka te yango na poto bamama makelemba bazalaka te ezalaka esalemaka kutu ya bamonta kutu ya badanse même moto azalaka na France na Canada na États-Unis na Angleterre na Allemagne elle va préférer kosala likelemba bandeko na moto azalaka na Kisasa yende mama Likelemba de ce qui veut dire bisika avanda bisika abimelaka bisika akotelaka alalelaka
oyebite omona ke kaka na bilili tozo comprendre ete likambo ngo nini kala basi ya poto bazaki basi ya valeur basi ya lokumu o mutu to abandaki kobanga mpe korespecte lelo basi ya poto bangoma na complexe moko donc na soni na mawa na pasi yo ozala na poto ozo kosali kelemba na moto afrique siko moto yango ezala ata ndeko na yo bandeko grâce temo motu moko boye oyebi eka na réseaux sociaux omona ete boyebani te particulièrement bosololaka te ou encore bokomi peut-être kosolola kaka mpo na réseaux sociaux famille na ye tu ne connais pas lelo so likambo wana apesa kolandela ye te makelemba yango boyebi makelemba ezala basinyaka bapapier te preuve nini oyo yo okobrandir lobi na l'état to na justice ke botala mwana mwasi oyo escroquera eza te comme ça tu te réveilles un matin okosala continue épargne ou encore okosala soki omoni ke compte épargne okoka te osala likelemba tu peux le faire bato bazali mais toi tu vas préférer okende kosala ngo na star ya grâce temo parce que aza star bandeko eloko nini ekoleka likelemba bazaki 25 personnes 500 dollars na semaine ce qui veut dire na mois moko moto azopesa combien moto azopesa 2500 dollars 500 2000 dollars hein? Ok moto apesa na mois moko moto apesa 2000 dollars 4 semaines 500 2000 dollars na mois bandeko na nga esali ke temo azali moto liboso akobima nga nayebi na makelemba généralement c'est très rare des cas omona mama likelemba oyo la place ya liboso souvent mingi bamama likelemba bimaka bato suka ou soit akozala na katikati pourquoi parce que eza charge ya mokumba kozala mama likelemba ezala mama na ngambu siko ozogere bato ozogere bambongo po bato mosusu bazala bato baproblème nga nayebi mama likelemba na biso année passé tao likelemba esila boya kosala ono apemisa motu nga biso omemama likambo nini alobi te asalaka bongo des fois parce que bato basuisaki tellement mitu ke alobi apemisa motu 1 an des fois asalaka bongo juste mpo akalme baner parce que bato basala makelemba bayebi likelemba ezalaka je te botuna bamama makelemba bakobetela bino masolo ezalaka vraiment ezalaka blague te ezalaka blague te mama kosala bamakelemba yana bato bakima na bambongo ya bato yana bato baescroka bato yango omoni nga na okamwa basi ya poto yo ozala na poto mo ozosala likelemba na moto azalaka na Congo et puis ye nde mama likelemba mais non il faut avoir le problème sérieux dans la tête surtout moto yango mpe oyebi ye te ozomaîtrise ye te oyebi eka na internet na réseaux sociaux star moko boye ya nsima ndako parce que lelo bato bakomi bastar de nulle part awuti na ye toyebi te baparveni moko boye na makambo nini oyo asalaka non ka mokili yango nde ekóma nango motu mpe aya s'impose na ye puis star ah oui je suis pas contre elle aza star na ndenge na ye azosala vie na ye avandisa idéologie na ye ki grâce temo et bon personnellement nayebi eka na kombo namona eka na bafoto nayebi kaka petite ya Karine Mokonzi babebanaka eyindaka bazongisa basala boye tellement nayebaka mpenza nakipaka mpenza trop makambo ya bato barando te bato bamafinga te bandeko esali ke moto ya liboso alia likelemba abimi bandeko ye moko mama likelemba watsabe bandeko temo abimi alie ya liboso un mois mbongo 1 mois et puis bon, en fait c'est un peu compliqué nga nayebi makelemba ya semaine makelemba esalemaka par semaine baliaka weekly donc monde botya ngo na semaine so botya na semaine moto abimi botya na semaine moto abimi botya na semaine moto abimi
mais bizarrement wana nde toyoki ezaki weekly donc ezaki par semaine mais moto abima na mois je sais pas trop hein. Nayebi te so eza bongo mais certainement parce que tomeki otuna bandeko ye moko abimi moto ya liboso epuis likelemba bandeko soki ya 25 personnes bobeta combien d'années soki moto abima une fois na mois obiki bato baka na boyambi baza nga na telemi na nga na ke na mulongo pendant plus de 2 ans bomaka kelemba bongo oyebi nayebi mpe mama mo na Angleterre bango basalaka likelemba ezala 500 livres na mois je crois bazala plus de 20 personnes hein? Plus de 20 personnes donc au lieu 10 000 sikoyo yo amuta liboso ya problème te deuxième troisième quatrième siko bato bakobima ba 20e wana dolikelemba ebetaka une année na ndambu de so mpe ke bato baobakama parce que likelemba bapekisaka bato te à moins ke ezalaki na bino mo bolobi ke no tostoppe de so boza 25 2 ans bwana miteme mbongo pourtant so wana wa moto ya vision olingo bomba mbongo mpo bato mosusu bazala na bango patient na projet nakende ta mosusu kosomba terrain na nga na Congo to nasala eloko moko boye na obima nanga 20e moto asuka ina ye na ndamu ou encore 2 ans par exemple soki oza dans les affaires en fait une personne qui est dans les affaires qui est dans le business akosala jamais eloko wana eya fausse affaire parce que na business mbongo ebalukaka vous comprenez sikoyo so nde toza na projet de préférence obomba mbongo yo moko bo c'est vrai bato beye bayeba kobomba kora bomba mbongo bango moko te neti ngai na kora nayeba kobomba mbongo te na kora bomba mbongo te j'ai bouffé ça mais il y a des alternatives oko utiliser oko sa système ya compte moko boye oko bwaka mbongo wana na espace à moi ta moko boye ya moke tu peux tourner cet argent ezobaluka na place ovandisa yango ezosala eloko te ebaluka yango moni mindele bao bapesa bato bambongo na bacrédit mbongo bapesaka bambongo bapeka bato wana ezala bambongo ya bato bango baza na kompani na bango basalaka so makambo nini bambongo ya bato baokotisa yango bakopesa bato ebaluka chaque mois baozwa intérêt normalement c'est ça donc bamama kelemba ba une année 2 ans wana mbongo evanda bon bref bandeko to continuer lisolo ye moko ale moto ya liboso moto ya mibale abimi moto ya mibale azalaki anonymat bayebi te nani nzoka nde moto ya mibale mpe ezalaki ayevo no bato baza mwa mwasi oyo bandeko so botali foto na ye so botali foto ya Grace Temo na masolo ebetamaka na komona bondima te elle a l'air tellement calme elle parle tellement calme posée aza na charisme et une très jolie dame très jeune mais moto abiyoma nga nzambe baso babanga makambo te nga pardon façon nga na banga problème na vie na nga oyebi ke bato baza na mokili oyo bato baza yango nayebisaka bino bandeko na nga faites très attention moto mosusu ozolanda oyebi place atelemeli te makasi ya moto edepandaka bisika telemeli omoni so moto a moto asignaka biyoma faut faire très attention avec cette personne yo okende kolanda ye bandeko tosala émission awa makambo na oloba eza tellement important tosala émission awa je crois ezalaki année passé na bafin ya bandeko na biso ya barando bango nyonso tobetaka masolo Magali Loma mabomba te akota ndako ya nganga ye moko moto aloba émission na tosala ngo par rapport à ba voice na ye akota ndako ya nganga pourquoi po ke sala Manuela kitoko mabe tango akoti akekuta Manuela nkuru yaka avanda na trône Magali Loma mazwa palpite na nganga bangi alobi me balasuka oyo langa mwana mwasi eyo tumbelaka temple Yesu nzambe boy sikobota Manuela ndenge azalaka elombezi ya mwasi abanga te aotia kamera ofinga mututu ya mama na yo ya tata na yo ya koko na yo atikali a moitié ni
donc neti aosala bongo ayebi bisika atelemeli bato lokola bagrâce te mo bandeko bomoni mbongo eza fruit ya makila. Bible eloba tu mangeras la sueur de ton front. Or po front ebimisa motoki il faut makila nzoto échauffé. Non makila nzoto ntango oza en active oza mouvement échauffé après bongo motoki ekobima. Donc mbongo bomonaka l'argent eza fruit ya makila. Yango omoni soki moto akesimba kisi basengaki apia moto. Pourquoi? Basengaki makila. Pourquoi? Parce que c'est le sang qui travaille. Est-ce que vous comprenez? Si quand moto abanga ate aller à mbongo a moto to mbongo doit escroquer ne a moto ko banga aza moto ko banga des fois te oza na bondoki na oza aza ndoki na ya aza ba semence na yo so do aza a moto mystique parce que oko escroquer mo moto te et puis mbongo ya ebele boy bandeko te mo le moto a mibale ya liboso ya mibale au anonymat allié. Donc allez mbongo combien? 25 personnes. Tu disais 25 personnes. Oui. Nga la bande koloba. 25 personnes, et 2500 penza. 500 à mois, mais 25 personnes. De ce qui fait 2500. De 2 mois, 5000. Qu'est-ce que je raconte? 2500 à moto. Ok? 2500 à moto. Na mois moko. Voilà, c'est ça. Na mois moko. Bande oboli msanga. Je pour ça dire mon moto mo soir. En fait, baza 25 personnes. Moto moko azobima 500 na nini pardon 500 na semaine, ce qui fait 2000 na moto. Ce que baza 25 personnes, voilà, ndelo il fallait expliquer bolimbisanga vraiment pour nango bolimbisanga. Donc témo aller combien? Na 2000, ce qui 2000 moto moko rocha 2000. 10 personnes 20 000. 20 personnes combien? 40 et puis 50 000 dollars na mois. Donc, allez 100 000. Sikoyo est commis troisième personne. Troisième personne en gros. Déplacement ko ngindela. Oh, mais mamali kelemba. Benga grâce, Luka grâce va nous porter disparaître. Voilà, vous savez. De ce qui fait dit, ça 50 000 penza ko. Ça 50 000. Ngane na sala calcul bien te. Donc nyonso mbongo nyonso o esi bimi, esi eliami, eza 50 000. De yemo wale 50 000 à liboso, aller 50 000 à mibale, 50 000 à troisième personne à zio ngote yango bumu marambo Isaïe Reziki marambo ngindi et bien na réseaux sociaux. Balobaki 50 000 à liboso akena end kosomba bakabelo. Ya mibale to yebite. Sope mutuka sope ni na misatu 150 000. Na minute oyo ndenge tozo beta lisolo awa temo aza porté disparu. Motune ezali mbongo na bato na ba récupérer yango. Mbongo na bato na ba rezoa yango. C'est compliqué donc tellement un bon ya ebele. La seule solution est que peut-être baluki procuration bato poto baluki procuration ou soit so ba mo ba kokita bakiti. Mais so mo ba kende zate baluki procuration bato baza na kin o baza pe na kata likele bango baluki mutu mo wa représenter bango ba bimisi ba brandir ba preuve ya ndenge ba na ko sa ba transfert nde peut-être ba ke porter plainte wana ta mususu solution ko zo mala ba ndenge moko boy. Mais est-ce que mbongo ngo ezakaka? C'est ça la question. Bande on a minito grâce moi za olimwa mbongwe bima mbongwe bima bande ko est-ce que ba mbongo? Et puis comment on grâce temo grâce à za moto kara grâce à za moto kara nga personnellement na yoka eka na kombo la première fois na yoko landa grâce ezaki période makambo na ye na Brian na ye tanga balaka bandeko mobali aleka na ba réseaux sociaux sala ba émission ya ba makambo serré ya grave ya terrible bato croyant que te motanga roya
aya kotumba ba plateau unalanda fi wana pose koleka pose ye moko elekelanga oyebi ke mobala aloba ba makambo ya sérieux ba poser ba question alobi mais non la femme sage bâtit sa maison façon na sepela na ye abi mais oui so mobala ye koloba makambo parce que aza contenté dit je sais pas libala nyonso eza na ba problème libala nyonso eza rose kaka te so mobala ye koloba makambo parce que soki nini elingi loba te nga mpe so na ye awa na kosala neti ou bien na ye non abi la femme sage bâtit sa maison bandeko réponse wana réponse wana eboucla émission bakende na gauche à résister droite à résister aloba te bien que mobala alobe bato basala ba émission bafinga ye posé nga ba mémoire ya mwasi aso moto sikoyo moto ndenge wana na imagine akoleka asala émission aza na ndimi kutu te aza kutu mpe kuna te sikoyo mbongo est ce que bokozwa mbongo na vie les amis dans la vie à un moment il faut être intelligent ok on peut pas être si réfléchi tina ba niveau aux anapoto que sali que en Afrique et puis na moto tu ne maîtrises ni tena ni aboutissant ni vie ni quoi que ce soit il faut être malade na habité mito bato mususu fonctionnera nini je sais pas ce qui mito bato mususu fonctionnera nini bande ko bolimbisa ngai podi ima makelele ko en tout cas ndeko mwasi ndeko mobali na yana pesa conseil en disant il y a de ces choses là neti maamba boy ya maamba minene maamba bambongo ebele boy mbongo poto ya pasi mama na ngai papa na ngai ba mamuso avant que sala prends le temps de réfléchir s'il faut consulter Dieu s'il faut prier fais-le ya ba mamuso ya na peut-être ba mamu mike mais il y a de ces choses là c'est tellement minene que tu peux pas t'engager n'importe comment. À vous-même. Tina niveau. Si quoi comme il y a une émission à réseaux sociaux, ça y réserve aussi quand la minute. Est-ce que vous look la grâce ou parce que grâce à mon année. Bon look le wapi. Bon look la thème wapi. Bon look la thème ya ba grâce wapi. Petite à Karine Mokonjo aza somme trop ouais. Moi banga ma ambuté. Precious, why you guys are doing this? You need to get us really. Donc, bandeko na ngai, soki na na sala émission, c'est ça pour nous faire réfléchir biso. Dans la vie, ma mignon se zara ma mosa na loyengete, ko sali kelemba ya mabete. Hein? Mais il faut vraiment réfléchir. Avant qu'on pose ba acte mususu, ko zo penda temps de réflexion. Soit moto au sambela ko ebinzambe, prie, cherche la face de Dieu avant de t'engager. Hein? Et bela mbongo boy sikoyo, bo landele wapi? Bo sani. Et bela ba mila bango sila peke le kaboye. Komone nan. Manuela lobaki la marena atatu. Amela bango bambongo makelemba. Yango na abota kate boli misanga nde ba wala ba dire na bango. Po bakanga ye mabote pa moko ya bato oyo. Ansabela bato pardon. Bato nzambe sunga biso. Manuela kitoko muta loba ngo ba voice wana je crois on est dans ça là on peut mission kala l'année passée. Babylon on est à baboy par exemple. Wana pezaka 500 € na mois et là moi ba genre wana. Bah c'est toujours des problèmes. Pardon. Les amis. Maman papa surtout basi. No banga mambo te avant osali kambo ya. Surtout ba mambo minene boye, mambo ya bambongo boye. Pardon, prends le temps de réfléchir. S'il faut bon de l'autre na nzambe fele parce que à vous-même. À vous-même. Ya muke nazaki nango yango na comme conseil. Maman sois réfléchi dans tes actes, hein? S'il te plaît, parce que mabe makasi. Na mbongo passe ya poto. Oh là là.
tokomi na biso na suka so ezali bano ya liboso ya kovisite biso en tout cas moi libonene osala biso bien moi c'est la grande dame mais like partager ta mosu conseil kosunga motu moko oyo anga s'ingérer na kati ya bamakambo moko boye sans réfléchir des fois kapo ayokaki sango na musika to pe lisolo ayoki yango elengi solo moko boye ya bien et puis ebele balela bamakambo boye yango epesa bato ebele ba AVC babilo wa boye ebendisa bato bamaboko na bamakolo bato mosusu batikana na bamigraine na libela mito esala elemba te kosala pasi nzambe amonelanga bino quant à moi la moni nombala nsima de bonne chose à vous que le Seigneur vous bénisse merci au revoir.